to kangate ezaka batamite mamabe batango banano yebi bangote na yebi bangote basala biso mais batete molo bakabate na yebi bangote mais to ka bekoke basala biso mama vert oyoka kango na nord to na sud place ne oyoka na nord sud est et ouest ya makasi alors oui donc ba yoko bisa biso te révolte le bika pour grâce bisi grâce bisa ya aya ko démentir ngo yo moko yo moni ndenge ke bato bazali tozo tumba biloko bato bazoya place mamona biso place babenga biso tobeta na somo moni biso mona seke babenga biso tobeta aloba pende toza awa na marché central donc seke tobetaka awa donc sokuna esimbi te misalanda esika mwa ezoco marché central ezoyinda awa terrain ezaka moko marché central soki mbula endoki twa donc na kati ya ndako kwa ezoyinda awa terrain donc balobi nyonso eza awa nga nazwaka ordre na bayenga kapita nde mabe mpe non ordre omoni oyo baza awa barespecte ordre oyo baza awa te barespecte ordre te baye na desordre yango baza te oyo site nini oyo site nini kongweleki kofiba bonbon glace mbisi la sexy bato balobaki mingi mpona glace studio NC bato bafingaki mingi mpona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Scramé ya komone la sexy Viena Masesa Magic Clan Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos sim sponsor à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Attaqué Thierry Yari Ide Kongolenge balisa mwana bokatimbile bokole mabosaka balisa mwana bokatimbile Johnny Pelé Pastoral Christophe Moura Kazadi mwana mwasika siya Yabado Alkelongo Adi marché central ezoyinda awa terrain ezaka moko marché central soki mbula endoki twa donc na kati ya ndako kwa ezoyinda awa terrain donc balobi nyonso eza awa oyo c'est pas place mosusu terrain omoni topola te odi te tozwa mbula te awa topola te Mano beto abalola abalola de matebe kasi ya zelisa abalola abalola de matebe kasi ya kweli ya abalola abalola de matebe kasi ya Bonjour papa. Bonjour. Na lingna yeba itinéraire ya ko koma na kermesse au marché central au Paris le bela trop mikolo boy. Na yebi vraiment pour na koma kona te na bus. Yango na lingna yeba pour na koma kona na bus, faudrait dans quel bus. Bon, na kita wapi pour na awa na marché central. Donc aussi bis na bobindi pas l'application la terminus ya métro. So di bis wa de arrêt pamba. Malamo komi awa na cité administratif. So comme dans l'arrêt au cité administratif au Kiti au marché ka boye à départ mon dans la fait au. So côté à la droite. Ba sala ba fait les marché central les a. Le groupe ba conseil le groupe beta na nga mutite. Mais quel bus il faut qu'on soit? Il faut à partir de Bobini Picasso, on reçoit 303. Ok, Noisy les Grands. On reçoit 134. Ok, Pont de Bondy. On reçoit
146. On appelle bis de nuit. Net bis 41. On appelle bis de nuit 45. Donc bis tout. Oui, vous avez Bobini Picasso et les gars c'est administratif comme awa. Ce qu'on doit pour la référence. Hôtel Campagnie loana hôtel Campagnie à Bobini. Ce qu'on hôtel Campagnie loana. Attends la voiture. Ce qu'on hôtel Campagnie. Au lieu hôtel Campagnie la fait car au côté à droite au commis marché central. Au Kermès Sango Badolbe. Oyo déjà sorti il y a A86. Oyo outil ba Saint-Denis pour kende sorti à Bondi. Sorti en A86, sorti Saint-Denis pour kende oyo kende sorti à Bondi. Soko bimika na sorti oyo ya Bondi. Première fait à Otomona oyo, première fait à Otomona oyo ba komi Bobini na droite dans du trafic yango no côté na kati. Yango pas marché central les amis. Ça fait 10 km.
Vous allez rappeler. Merci.
mama yeah yeah. Mwana Paris mama yeah yeah. Mille baguettes. Mwana Paris mama yeah yeah. C'est les passés. Mwana Paris mama yeah yeah. Alors à qui a consommé? À qui a consommé? Et ça m'a fait monter haut. À qui a consommé? Et ça m'a fait monter haut. À qui a consommé? Titi les valois. Mwana Paris mama yeah yeah. Et ça va geler. Mwana Paris mama yeah yeah. Ah papa eh. Mwana Paris mama yeah yeah. Et ça ne m'a pas de côté.
Titi le bourgeois gentil. Tomoni toza awa na marché central balobi awa izoyinda balobi Teresa Kamoko balobi Teresa Kamoko ye moko sœur na biso mama miboni ça va tonengaka toloba ke bato mingi bazolinga ke bazoloba ke awa marché central eza kokangama o eza kokangama te boya ebele tobengi yo po ya kodementir yango ke marché central bokanga na bino ekufaki tokanga te ezaka bato mitema mabe bato banani oyebi bango te nayebi bango te basala biso oyebi bato te me olobaka bato nayebi bango te me toyokaka baekoke basala biso mama vert oyokaki yango na nord to na sud place oyokaki yango na nord sud est et ouest ya makasi alors oui donc baye koyebisa biso ke revolte olobika mpoka grâce bisi grâce bisa aya kodementir yango yo moko ye omoni ndenge ke bato bazali tozotumba biloko bato bazoya toyebisi bafani na biso baya ebele baya kovivre mpe marché ko mpe makasi baterrain comme ebele toyebi ke baterrain comme ebele mais biso towela te tosa concurrence na moto te malembe tokokoma voilà toza mama bana toye koluka mwa un cas na biso toboyi na biso bapolémique d'accord. Mais tu as adresse vraiment, ce que ça vraiment précisément adresse vraiment. Adresse les alliés soko obimi na bondi, au moni ni comment dirais-je, chambre de commerce, au moni référence na biso ezalo quoi BP aujourd'hui tout droit au leki hôtel Campanile tu n'as fait au comme na fait on aujourd'hui droite ko ba komi zone Noisy le Sec zone industrielle so aujourd'hui droite na yo après on reçoit gauche au matin na parking nene boya place au garage ebele yo makasi spécialité ya na yo mingi taba mbisa kotumba kamundele toza na soso toza na ngulu toza na nyonso boya ebele. Merci beaucoup. Ouais moi numéro de téléphone a été ce motalinga réservé c'est bon si numéro de téléphone ali il y a 06 64 47 51 32. Merci beaucoup ouais mais kuna pe ozana exotique kangi oza partout partout na kanga masolo partout na Aubervilliers mama Mélanie soko lingoli ya kitoko bandunda mayebo mbisa mai nyonso na salaka bambinzo ya mai bakoba nyonso na salaka. Maman bonsoir yo pe maman taba wa ngapi maman taba ko toza na marché central ngapi maman taba nateka nyonso natumba nyonso tabe ali ngulu ali sosa kotumbe ali poisson tout makabu ali nyonso ali. Mais tu es pas tout monde peut mikate tout monde nyonso tout mais nga linga kina eba bato musu basala kia balongwe na comprendre otika ka mwanda montere te bato musu basala kia balongwe mais bato le bikote sika basi bazande ba problème kaka sika basi bazabo yebika kati ba problème mais ndambo balongwa ki bakei ndambo batikali makambo za nango bien wa mo ezate. Merci beaucoup. Merci. OK. Tozara fait na biso ra balobi marché central mikolo nga na benga yende marché central. Bonsoir vieux. Bonsoir. Bonne. Bien. Mais on parle comment d'abatalo bien vraiment. Vieux balobi yonde et luka makambo yonde motobo ma esika basi baza la dose. Non, on a déjà ordre. Ne va pas capita. On de ma BP. Non, ordre. Mon wa obaza va respecter ordre. Obaza va te va respecter ordre te ba dans des ordres. Ya obaza te. Obalingi ordre, bango ba aller. Voilà. Mais tout le monde tout à l'heure caméraman la biso Jalil Okano a filmé pour na oyaka pour na okomati awa. Mais pas tout lo ba keza trop caché. Yoko lo baneni. Eza caché de muto ayebi poto. Eza ancien préfecture. Muto ayebi poto ayebi préfecture à Kalabobini place Zalaki. Wazo ya trop caché ayebi te. Vous comprenez? Eza cadre mo bien pour na biso ba congolais ningi to zalelaka. Tous à la robot maman boye, tous un peu discret. Autre va tibiso na balabala mundela zo le ka mona nengi et où melate. Ya on to sala ngo ya boye po et où mela. Mais dans mon numéro de téléphone karaba et baraba tab nanga tu na question nani. Batab musu ça ce motalinga zo tab to eza déjà clôturé. Pour l'instant la table est presque scellée parce que comme le mois d'août la table est scellée. Base la l'été prochain mais
biso mo tokumbela mouvement en attendant la kati ti tokuta en été wana. OK, tu auras le numéro de téléphone quand ça la bien. Ouais, 06 47 50 53 05 06 47 50 53 05 capital. Ouvert de quel jour, quelle heure ouverture? Nous avons ouvert tous les vendredis et tous les dimanches de 16h à l'aube. Bah, samedi, pour l'instant, on a samedi, moi, on a samedi le 15 août, ils ont ouvert. Donc le 15 août, on a les 14 vendredi, le 15 samedi, le dimanche le 16. Quelle heure à quelle heure? De 16h jusqu'à l'aube. Donc tout ça, donc c'est tout les obéta. Oh, tout au marché central. Les Japonais, ok, c'est monté. Ok, c'est tout. Oh, muto to abi ko yemba, azana succès, aye ko yemba. On a succès te ayete. Ceux qui ont yebi ko on a succès te, on appelle orchestre te ko yate, zate o yako fina na orchestre bat. C'est-à-dire, bo yana na groupe na yo, o présenter un groupe na ngo vieux tchanga la programme. Totieo. Monsieur. Tout ça na marché central. Okiko lobani n'est par rapport à marché central. Tant que Papi Kaloubi full boss. C'est-à-dire, tant que chef d'entreprise, le Biouerason, Papi Kaloubi Pega Service, j'apprécie parce que là, je me retrouve. Mon table dans la zone, Fredingom, Bornebouta, Yazmatundu, c'est entre collègues, toujours entre chefs d'entreprise. Donc, c'est une première fois. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Les aéroports sont trop violents. Comme toujours les camamakan. Vous êtes aéroport hein? Na Congolais. Le na bena mona mboka ya 100%. Peut-être au monde ngati mais na mara. C'est-à-dire mutombongo matutante. Moi je sais pas. Po nazako bimananga. Mais comme bitumba aérios. OK, merci beaucoup. Donc c'est le seul endroit où on a Meli, na offrir batunde ba lingi ba mela tilo na tongo. Donc je suis chez moi quoi en fait. OK, merci beaucoup. Antoine Gassi. Merci Neboye, bon monika ninga. Nous sommes un chef d'entreprise. Merci beaucoup tout ça ba chef d'entreprise. Bah le bien ah ici c'est calme. Ici c'est très calme. Tout ça calme. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va bien. Tout ça, on a un marché central. Tout le monde est terrain et c'est belé. Mais préférence, non, on a un marché central. Pourquoi? Bon, marché central, les place Moro Yakimia, enfin, les place maintenant, où il y a responsable, grand responsable. Donc il faut bailler parce que on se retrouve le pourquoi. Parce que violence, les athées, les cadres, les clean, propre, ma toilette, les armements décents. Alors, donc, nous sommes en tant que responsable. Il faut on a marché central. Nous avons tout simplement à Bobini. Nous avons Moussigati. Alors donc, ambiance moro apaisée, tranquille. Voilà un exemple de Nabiso. Nous avons un marché central. Le marché central, les autres existé. Et puis vraiment, bonne ambiance quoi. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ok, un petit mot par rapport à marché central, un petit mot. Non, mais bon, écoute, surtout juste pour soutenir ma petite initiative. Il y a organisé le loco pour permettre les bateaux, base occasion, il y a aussi défoulé. Voilà, on est venu pour ça. Okay, merci beaucoup. Malobi Michel Kabeya wetu, Michel Kabeya, Charlie Lokano, Babe Soyinda Awa. Malobi Awa yemisa ba musicien ba soyemba. Bonsoir ya boni, ça va? Ça va? Ça va tranquille. Tout le monde bino, voilà place à faire. Bino va trop partout. Sous ma kebo et ma boni bino, to baké Awa boni bino, baké Awa boni bino. Qu'est-ce qui se passe? On va fixer point. Ouais, place maman na biso place mabenga biso to beta. En ce moment ni biso kuna seke mabenga biso to beta.
dans le Wapende tout ça on a marché central donc c'est que Tobé tara donc Soko ne simité on mis à la ici comme les autres. Vous êtes infidèle hein? Pardon? Vous êtes infidèle. Bah oui, il faut être infidèle. Merci Maître Rick Mando. Merci Batnos surtout Mamami Batnos tout vraiment Michel Kabea Wetu Jali Lokano. Soit image vite fait. Indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe kotango ba Eric Mando pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais na c'est nos congolais de congolais na ibisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mika oh site nini oh site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eric Scrame ya komo